Rosalie, maman Dikina, maman Pédina, maman Chem. En tout cas, tout ça, vous devez aller essayer de faire le tout. Il faut qu'on ait naïe baboué. Pas tout au coup de ça, le côté de comme le monde est au lobby là. Pour de commencer à dire, on a le piqué, il y a qu'au fingaté. Mais si tu as dit que de commencer à dire, on a ma finga bande de Gonanga. Donc ça veut dire que yé, à ça, on a droit pour dire comme on va le bâtir, non, que non, bien que vous le bâtir comme un tout beau, vous le lobby là, donc ça veut dire que non, de commencer à dire ça bongo. On va ça, on a droit pour le macamba, il y a yé, il ne peut pas prendre de la route pour le lobby là. Donc ça veut dire qu'il y a yé, soit caillé. Mais il y a pas tout le monde qui finit soit à bangoté. Bande de Gonanga, tout point de confiance, et bien là, pour le baisaté. Donc nous connaissons comprendre les gars qui ont la yokie, donc il va camouiller ça là. Azakani na conscience na ngote. Wana de kanda. kanda. Pour disant que ya ko finga te. Kanda zo salo. Ya bimana mafinga. Pour que tu bana kotanga liste za mulai. Okotanga na. na. Ni asutuna ba koni mama boye ba ngoke. Kari na victimité. Kari ni asa victimité ba ndeko. Bongo zo silega nini yomo. Kari ni asa victimité. Oje kimpi nini. Ça veut dire nini. que no kari ni ndenga sa bongo ba tu o ba ya ka fe ba zo makamba kari ba sa fe na raison na bango. Pour yena mnoko na lobi ki ya ko finga te ba biso to ya bikende ko mwasi. Mazo ganjela nini? Bakoni mama nyoso na longola muntu te. Pour prendre conscience. Quelque chose na kambo oya ya batu. Na o bina batu boye mi to lokota to tinde ne boye ko luba. Yom to tinga ne. Total la kabino to yebi moko na moko. To landa kabino to yebi moral na moko nene zali. To yebi zo bali kambo kuna zo bali kambo me. No ko na usenga bino. Ninga boye na kama batu. Pa. Ça veut dire que non bino ne boza mo conscience na ne te que non. Kali ni denga ya kabonga ya kufinga. Ozo me la peine, hein? Ça fait mal. Merci. Ça fait mal, quoi. Eh, maman, kanda modeli boy. Basen otangi otalaga. Bapingila. Donc yo otalaga noka basen. Oui, le rapport à Karine. Et maman, en osa na pas Karine. Aucun n'est pas église. Ah. Gala kansa otanga. Natala kape. Aisho koko. Natala kape. Bibi kapinga molobo talaka pingila en plus orolo bagana malembe na ye moko mukolo chaîne akomolo banoko na malembe po modèle oye kolobela en tout cas on dirait nanda kuno dikamuge lekia makasi mutasali yango Karine. En tout cas. Te makambo ezebelao. Mbote bapapa bamama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, so bozana batu, balaka na kanda ya modela boy. Boke bakana bao. Mama oyo, kanda nezo lakisa, wazaka nango pa Karine. Eza modela boy. Neti yo, ozo landanga. Soko zwi likambo. Na Karine, to ye na likambo na internet, na Karine. Yako yana sima na yo. Tango yana sima na yo. Yako leka yo na kanda.
donc akoleko na kanda mpo ndenge eza boye nayebi te sous le baoba sous le nzete embasho di mbonderu soki kanda nini modelaka nango na Karine me kanda ya mama oyo naza sur et certain eleki ya sous le baoba po sous le baoba soki epaki na kanda ya Karine modela mama oyo mbele bakendenge moko me bakendenge moko te epuis bamamango soki aye mpo yo na nzela mabe akokumisa yo oza muta mayele namonako sage namonako génie tala yo okatisa Angleterre likolo ya mai mpo yo monaki lokola nga lobeli nga boye aflate o nano ndenge kaka basala bato ekiri oyo to balauki ndenge baflata origa bandeko eza somo na pasi kotala bamakambo boye ezaka mpo mamo alobi te me nazotala chaque jour nzambe asala na bato bamona Karine na baoyo nano bamona Karine te donc bato wana babosana na bato basalaka bango mabe meme atake lelo na magasin aswani na moto meme soki azwi mobali moko akimi ye to azwi mwasi akimi ye bakanda tu wana bayela yango Karine sikoyo likambo yango bakanda yango mpe ezalaka te ya internet non bakanda yango mpenza eza na mitema na bango bandeko ezalaka ya solo elaka ya solo bato wana bayina Karine na modele moko donc moyen nga natia na place na bango eza te mpo nga banda na botama ti mokola lelo na nayina motu boye te nazomona mpe ndenge ekobandela te nayebi mpe te sentiment ya haine yango eutaka wapi eza modele nini donc bamama oyo balingaka te makambo echange balingaka te modele echange donc chaque fois soki baloti ke Karine akosuka lobi soki asuki te do bango balalaka susu te bakomaka kosala bensomini bakomaka koniokwama bandeko eya somo donc likambo origa oyo lokola bato mingi tous les mitema mabe ya la baronne basanganaki bango tu bakomaki liboke moko te bakomaki bagroupe na bagroupe ndenge bomonaka motu moko abengi boye ye pa na groupe na ye groupe wana nde ebengaka te moko nde moto abimi porte parole na bango ndenge mpe bato balobaka bango mpe baki na groupe na bango entre bato balobaka entre temps moko mpe aza na groupe na ye ebombama
yango bozomona ezoexplose boye yango bozomona même na la Chine ezotala kaka ezokontrole balangage mpo bazosouffre na modele moko bandeko ata naza penepene na bango te me modele baya nakanisa bolandaki émission na nga bien no oyo nasalelaki leketsu nalobi leketsu il fallait pas otuna Olga makambo wana mpo ekobimisa baproblème nayebi mpe te soki se banda kobimisa ndenge nalobaki na leketsu nakati eko te kobimisa ata kamwa moke me modele bato bazovimba nakanisa bamisusu na bandako na bango bana si bazwi bambata bigogo bana mosusu bakelalisa bango avant epasi likambo nini etindaka mpenza bayinakari modele ya bongo likambo nini loso natali nakalikile donc elekelaka nga ezolekela nga bandeko atuka eza mpenza somo bamama ya boye ata bino baoyo bozolanda nga kanisa mpenza yo oza na place akari bato basilikelaka osala eloko te mpo Karine asalaki eloko te Olga alobi yango Olga alobi eza réseaux sociaux ntango barando ebanda ya liboso Karine asala eloko te me bato tu baya bayini kaka Karine na la Chine ezali kaka mpona kolakisa Karine asala eloko te me bawana sans koverifie likambo mpe balataka ndango libela donc à partir ya bamakambo wana en tout cas vraiment nayebi te bamama oso bandenge la majorité na bango mpe bakendeka église mpe bachanza baéglise ata 7 fois église ka de réveil mpo nayebi bato ebele baza na église de réveil bauta na catholique bauta na protestant wana problème eza te me nazoloba kaka na église ya réveil bachanza bakende na paster oyo nsima akimi paster oyo akie mosusu aki église mosusu efungwami nsima azongi kote oyo bamama ya boye atambulaka na 14 bateme oui bokanisa te mpo aza na 1 na monene boye aza baptize te aza baptize na ndenge akosakana te ba 14 ba 27 bateme na sule nzete azosala émission me azomema ngo na rythme moko pour faire comprendre bato na ye mpona kokontrole mpe basentima na bango na baide na bango me mama oyo aye alobi te soki natiki boye kote bakoko riske babimisa Karine mokonzi kamwa bien
pour bien déjà bakobimisa te pour même sous l'nzete yebike ataya linga bimisa la baronne bien wana eza po ba spectacle bakima des fois bimiseka mabe toka moi bien alors ba mama boy ba mama ya boy baza d'accord te baza d'accord te la baronne abima ata ka moi bien pana bango banango besoin te banango besoin te moi pas contrôler kimpi ne eza te sikoyo mpe mama kimpi kombo na ye alingi okabulongo na motu te kombo ne ya mama kimpi agardanga pour elle etant que na la Chine kobanda na Karine Mokonzi kombo ne ya mama Kongo tozongisi yango tozobengi mama Kongo me ya lingi te kombo ne ya mama kimpi akabula na moto te seko ba oyo bazoya na kimpi boy tokobenga bango bana tata mwasi kimpi mama leki kimpi mama kulutu kimpi bokilo kimpi kimpi 1 kimpi 3 nayebi te bandeko nakobanga nga papa robo nasukisi na ngai botikala malamu ciao nazotala yo nazotala surtout mama esika bebe kama pambolo siko ozali mama na mama pingi na mama chem en tout cas tozoake mutu no ayebisika na se retrouvaka siko nga na yeba boye bato okutozaka tolokoti likam na monde ekolobela po ndeko mwasi na badiro na lobike ya kofinga te mais biso toyebi ke ndeko mwasi abimila na mafinga bandeko na nga donc ça veut dire que ye aza na droit po ndeko mobala alobaki na oke non bino bozoloba likambo mutu boye bokoki kolobela ngo te donc ça veut dire que non ndeko mwasi ndenge aza bongo bango baza na droit koloba makambo ya bato ya ye bino bokoki afandela ngo te bolobela donc ça veut dire que ya ye swaka ye mais ya bato oyo yaba kofinga swaka bango te bandeko na nga to point de confiance ebela koloba eza te donc eloko na ye kokomprendre kaka na moki oyo nayoki ye donc makambo ye asalaka azalaka nde na conscience nango te wana ndekanda soi-disant ya kofinga te ya bima na mafinga po moto mito bana kotanga liste eza molai okotanga na nyonso tuna bakoni mama boye bango ke Karine a victime te Karine aza victime te bandeko bongo ozosilika nini yo mo Karine aza victime te ozwi kimpi ça veut dire que no Karine ndenge aza bongo bato oyo bayaka mpe baza makambo ya Karine baza mpe na raison na bango po ye na monoko na lobi ke ya kofinga te biso toyebi ke ndeko mwasi abimila na mafinga bazogangela nini bakoni mama nyonso na longola motu te boprendre conscience quelque soit makambo oyo eyaka ya bato na oyo bino bato boyebi te tolokotaka totindi bino boye koloba yo motofinga ye totalaka bino toyebi moko na moko tolandaka bino toyebi morala moko na moko ndenge ezali toyebi azoloba likambo oyo kuna azoloba likambo mais eloko nga na kosenga bino ndenge boyelaka makambo ya bato ça veut dire que non bino ndenge boza bongo conscience nano ye te ke non Karine ndenge ayaka bongo aya kofinga Karine abima na mafinga mais ye alobi na monoko ozomela peme ça fait mal. Merci. Ça fait mal, il faut... Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a danger. Donc, on va ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a danger. Donc, on va ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.